radio-sans-effet.com. Mwangaza Mwakongo, Mama Lumière, Gisèle Elonga, la France intarissable, Mama Africa Full, écho de la République démocratique du Congo. Une émission présentée par Yémei. Mwangaza, la source intarissable. Kambola mboka oyo ezali pasi. Na mboka nangai mabota ekima na zamba. Batika bandako likambo monene. Toloba ndenge ninyo pona pasi ya Kongo. Nanya yoka biso tokolemba te o. Tokolemba te kobelela Yesu. Nati na Kongo toyebi Yesu akosala ye. Matondo mingi bandeko balandi bonso ya 3w radio-sans-effet.com ndenge boyoki ezali wa bino Mama Lumière na kati na émission oyo toyaka na yango tolobaka écho de la RDC. Merci mingi. Mokolo lelo toye na lombango te sembola likambo oyo e mwangani na ba réseaux sociaux. Likambo ya nani ya moto toko benga Hippolyte Kanambe ye soki na bokilo na ye soki na semeki na ye soki na mbanda na ye soki na camarade na ye soki na collaborateur na ye boluka kombo bopesa wana na kombo na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi biso nyonso toyebi ye ndenge azalaki gouverneur ya Katanga, ndenge azalaki moto ya PPRD, ndenge alobaki ke ya kotrahir Hippolyte Kanambe na ndenge bamobendanaki malembe baye na nzela na rassemblement na Genval bajembeli nsima na papa Etienne Tshisekedi tina lelo ekoma ke Moïse Katumbi pe akozala candidat. Kasi na ngambo na bakombatant penza yebani na malamu ete Moïse Katumbi azalaka penza le bienvenu te na kati na bakongolais aussi Moïse Katumbi azalaka penza le bienvenu te sauf na moi quelques poignées ya bato bakoliaka katuku bianza baoyo bakotalela penza libumu na bango susi na mabele yalité nde bango wana penza batelemaka mwa likolo. Kasi pe na kati na parti epai oyo akendaki kodiembela na kati na eloko na bango bamobengi na kombo na rassemblement kuna pe epai mabenda mapenza ekoma nkaka ekoma mwa likama kuna na kati ya komona ete penza baoyo bazalaka bana na papa Etienne Tshisekedi wa mulumba baoyo penza mpona bango Tshisekedi akozala lokola ndiangenda balingaka penza makambo ya kosakana te mpona bango penza bolimbisi papa Etienne Tshisekedi azali moto oyo bango bakoki kobwaka ye te baoyo wana ba Tshisekediste bango penza bandimaka Moïse Katumbi te bien que Félix na rassemblement na UDPS ndenge basala soki bakor soki bakompromis na bango baoyo penza bazali bana UDPS bayebi pasi ya parti wana bandimaka pe Moïse Katumbi te. Bongo makambo ngo ekosuka boni. Merci. Mokolo lelo toleki tozali na sango oyo bato penza batuninga me Mama Lumière osembola po boyebi awa ngai na sembolaka ezalaka makambo ya kosembola na sembola penza na kati na bokebi bonso bongo penza yo oyebela vision likambo yango ezali boni oyo babuza balobaka likambo yango ezali likambo na Moïse Katumbi ye soi-disant na gouvernement ya Kanambe pa ye autaki kuna na PPRD bazalaka na kati na mabendama yango penza ezalaka ya solo bakobendana to ezalaka systeme ya kolalisa bana mboka pongi to ezalaka baje na bango bakosala mpona kofula mpona kofula Moïse Katumbi aloba mape abima lokola vraiment un vrai opposant oyo penza aza combattu na gouvernement en place. Donc ndeko moko alobi na mokili politique bafinga yo banetola yo bapambola yo basanjola yo banetola yo nyonso wana ezali obe bakosala okoloba mozali na kati na actualité okoyokana ebongo moto oyo banyongaka mingi moto oyo pena bamonyongaka c'est-à-dire banyongi yo ti mokili nyonso emoni penza babingo bakonyonga ye penza bakonyonga ye poni po ye penza nde moto akotia nkaka akotia molunge bandeko ebele balobi oyo bakosala bato oyo penza bayebaka politike balobi oyo bakosalaka na moto oyo babengi na kombo na Moïse Katumbi soki shampwe soki nini balobi ezali obe bakofula ye
bakofula ye kanambe oyo azali mpenza moninga na ye akofula ye ekobima lokola opposition nyonso wana ezali na kati na RDC bango kutu mpenza bazalaka na bango bavandi na kati na litalala okomona balobi Félix Tshisekedi Tshilombo bavideo ekobima na bafoto na Facebook ye wana azali kotambola bagarde ya PPRD bazali wana pene bakobatela okomona kosala mitingi mpenza oyo asalaki wana ya sorti ya officiel ya parti bato bamotondi inquiétude moko te libanga te moto akozoka te eloko moko te eleki na kati na kimia kutu bango babeteli yango maboko mpenza bafélicité yango ndenge elekaki na kati na kimia wana elingi koloba te bato balingaka makambo eleka na kati na mbilinga po toyebi ete kanambe ye makambo atikaka eleka na mbilinga na kati na kimia te eleka kobe na mbilinga kasi balobi likambo boni ye kaka ezali katumbi bagogoli katumbi babendi lokolo katumbi badioti katumbi bapesi mbata na mokongo katumbi babeti likofi nyonso wana ezali kaka balobi bakofula ye abima lokola l'unique opposant oyo mpenza azali beaucoup plus attaqué na kati na mboka bafélix bakozwa bapepo akopenda vutuka akokota akobima akoyungana akeye na ye boye okomona kutu eloko moko te me Moïse Katumbi oyo ekoma kaka mpo na ye kozonga na mboka kanambi atelemelaka ye likambo na Moïse Katumbi ekomi na bato na mvwela babondelaka te Moïse Katumbi mpe azonga retour na Moïse Katumbi mpe bongo na bongo balobi nyonso wana ezali kaka bakomwangisa sango po ete bafula ye mpenza akuta na kati ya mitema ya bana mboka bato na nani mpo nini bakokanga ye mpo boni nyonso wana obe koyeba babi na mokili politike bafinga yo batombola yo bagogolo oyo basala nyonso wana ezali obe bakofula yo po ete mokili emona soki mpenza pouvoir ezali konyonga opposant oseke ye nde mpenza moto akotia bango kaka c'est le véritable opposant parce que l'opposition esengeli mpenza kanambe azala mal à l'aise asentir mpenza ke ngai awa mpenza peme ekomi mwa likolo ezali l'opposition ya UDPS okomona koya kolandana na MLC me komona mama bazali bakokota kobima na ye likambo yali te okomona Félix akobima likambo yali te me kokoma na Katumbi ekomi mindondo donc balobi esengeli ezali makambo ya koyebela mpenza vision bongo bandeko ebele mpe bamitunaki ye Katumbi kuna na Rwanda akendaki kosala nini bon bandeko mosusu balobi c'est normal akendaki na ye na belle famille na bango na mboka ya belle famille na bango likambo kuna na kati mpe yali nini akendelaki makambo visite yaki otala belle famille na ye amoni bato apesi bango mwa mbote likambo ezali te ya makasi kuna yali te akei kotala obe bandeko mwasi na ye bato balobi bongo mpe bato bali koloba likambo oyo etelemi likolo awa likambo na oyo nouvelle accusation contre l'opposant Moïse Katumbi yango accusation yango eza kobe na Moïse Katumbi komona te accusation na Félix Tshisekedi Tshilombo tolobi te ke accuser Félix accuser ye ou bien reprochaka Félix na eloko te me balobi ezali kaka ma système ya kofula ye nde moto esengeli atake mingi ye nde moto esengeli nyonga ye nde moto esengeli gogolo babeteli kofi po mokili emona ete mpenza ye nde le véritable opposant oyo kanamba akonyokola balobi nzoka nde bazali na bango obe baninga de nouvelles accusations contre l'opposant Moïse Katumbi Champoy en RDC au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur Mova Sakani. La police nationale a présenté un ex-militaire qui a rejoint l'ALPC depuis 2012 comme l'un de ceux qui ont été sollicités pour aider l'ancien gouverneur du Katanga dans une tentative de prendre le pouvoir par la force. L'assaut devait être mené à partir d'Aru en Ituri. Wana kuna na mboko ya Kivu, mboka ya yo na ngai, mboka itonda nkita. Le porte-parole de la police nationale, le colonel Mwanamputu, a présidé ce qui Haïkitaba Ibrahim comme un militaire démobilisé depuis 2005 et reconverti en exploitant d'or avant d'intégrer en 2012 l'ALPC, Alliance pour la libération du peuple congolais, un groupe armé qui opère en Ituri, Bolimbisi, et dans une partie du territoire des Faradji, dans la province voisine du Haut-Ouélé. À en croire la police congolaise, les connexions du chef de la branche armée de l'ALPC avec l'ex-rébellion du M23 remonteraient à mars 2015. Elle se serait poursuivie sans désemparer jusqu'au début du mois de février 2018, date à laquelle
Aikitaba Ibrahim aurait rencontré à Kampala l'ex-colonel John Chibango, aujourd'hui en détention à Kinshasa, et d'autres émissaires de l'opposant Moïse Katumbi Champoué, de manière à ouvrir les hostilités à partir du territoire d'Aron. Donc voilà un peu. Joint au téléphone Monsieur Mumba Ngamba du collectif des avocats de Moïse Katumbi a rejeté ces accusations. Selon lui, le combat de l'ancien gouverneur du Katanga s'est fait avec le moyen pacifique. Matondo mingi donc bomoni ete Moïse Katumbi azali accusé na makambo na bakoni alingaki penza aiba na kokwisa moningo ya iba bengi na kombo na Hippolyte Kanambe na nzela na bakoni. Eske penza masolo yo ezali likambo na sika epai na bakanambe, ezali makambo na solo, ezali makambo na lokuta. Bandeko ebele penza balobi makambo yo ya Kanambe asalaka na bato na ye ezaka mokili zunguluke mokili zunguluke soki oyebi te okotya lokolo ndenge balobaka osiele moki mpo otikali monoko polele po ete moto moko azalaka moyembi na mboka ya biso aloba makambo oyo alobaki moyibi na ndoki na mobuki na lokita mobuki na lokuta bango nyonso be bazali moto moko oyebi loyembo yango naza se epai ozali na ndako oyembi yango moyembi yango azalaki na ye moto ya nzambe te bato na nzambe ntango mosusu kutu mateya na bango ekoma ya matengama oleba te ya bato moyibi yali mabe lokuta yali mabe donc kolule yali mabe bango bakoma kaka kanga ngai foto lobi okokamwa ngai mbongo obe koyemba bambongo bamuscarpin bakabelo biloko bongo na bongo me moto na mokili oyo ayembaka lobi mobuki lokuta moto na lokuta moto na lokuta alobaki kutu moto na lokuta te mobuki, c'est-à-dire oza kobuka okomona bato oyo bakanambe oyo baya na kobuka lokuta bayaka lokola balobi balibérateur bakamati muze batie liboso bango baleki na nsima kuna balibérateur bayaki kolibere RDC nani babuki lokuta bato babima na mandalala boye wawawa bato bakosepela muze ya kokota libérateur batala boye bato moko ya milai moyindo tu bango wana na nsima na muze makolo milai bakoyaka loyaka ye oyo mpe bana ya mboka baoyo balibérateur bango basusu balobi te bakufi nzala mingi na nzela bayi lokola bato basoudanais bayi lokola baugandais bayi lokola barwandais bayaki mpenza basanganaki macanga bitutu kasi basusu bakenda barwandais batikala bapikama na bikolo oyo oyebi obakisi kombo bongo te nakosi moyimbi wana ayembaki mobuki lokuta ye na ndoki se moto moko bango nyonso wana oyo mosusu azali mobuki lokuta okuna mosusu azali moyibi mosusu mpe kuna tanto akomaka moyibi oyo mosusu kuna mpe tanto akomaka mobuki lokuta bango nyonso bazali obe bakopesa pasi na kati na République démocratique du Congo. Yango etunaki mama Sesi alobi bongo ya biso nini na kati soki bakopotolo makambo ya bango baweleli bambongo partage ezali mabe ya biso nini balobi bitumba ya bato oyo bazali lokola banjoko matiti nde emonaka pasi na kokweya te biso tokosala nini na oyo kuna ali congolais na kati ya makambo oyo penza nini na ye ezali na kati kwanga lipa to eloko nini ezali ba mabendana na ona bango bayebi makambo bakosala eske pe ezali mabendana to ezali ba stratégie ezala kobe bongo soki bakaboli biloko mwa malamu te okomona mwa makambo ya sesi oyo basalaki mpona konyonga obe peuple congolais nalobi bitumbu ezalaki na mbokani ezalaki na Rwanda ezalaki na Uganda ezalaki na Tanzania makambo ezalaki na RDC na ntango ya makambo ya bakoni oyo na bambula bakotanga wa ba 2012 ba ALPC oyo ebomaka banani na ba M23 ezalaka koboma nani ezalaka koboma banani si bakongolais na makambo oyo bato bakufa ezali banani bakongolais donc makambo oyo ba ALPC ba M23 na bamiboko ebelebele ekoma wana banani bafondaka yango ezalaka kobe bango moko no bamiyibi lokuta na bandoki bango nyonso be bato moko banani basalaka yango bango moko bakosala théâtre na bango moko bakoluka baacteur bango moko basali mise en scène bango moko basali scénario bango moko basali montage bango moko bafilme bango moko badistribue bango moko bafinance bango moko baproduire yango bango moko basalaka nyonso bongo mpe congolais mpenza kuna na kati azwaka ata disengi congolais kuna na kati azwaka ata nini ezali obe pasi te ezali pasi mboka ekokufa ezali ya yo na ngai mokomona congolais alakeleli nsima bilandalanda. Restez toujours connectés et branchés
Nakati na radio sans effet.com, okoko contacter biso pour participer en direct d'émission. Donc Skype na biso Mwangaza Makongo, téléphone 001 64 64 70 89 34. Donc restez connectés et branchés. Kobo sanakate kusambela, hein? Toute arme forgée contre toi, ça sera nul et sans effet. Zambia pambola bino nde tukutane.